nakosala nini mpo na nzoto na ngai nasili kosala mpe nalembi nakosala nini mpo na nzoto na ngai nasili kosala mpe nalembi nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo ntango yosengaki ngai miliki nzoto namelisaki yo yolingaki bilamba ya motuya nzoto nalatisaki yo yolingaki masapato ya fiere nzoto nalatisaki yo Ah Jésus nini nasali te mpo na yo ntango ya kokende na ndako ya Nzambe nzoto yo kolemba mpo na kokende na losambo nzoto yo bakaprice mpo na kotala baninga na pasi nzoto yo bapwetexe mpo na kotala baninga na mawa nzoto yo barezo kasi feti yo wana liboso nzoto sikoyo chacho yo wana liboso nzoto nga liboso ya Nzambe mokonzi papa nzoto nga nakoloba nini nga liboso ya Nzambe mokonzi papa nzoto nga nakosamba nini émission biso mbote na biso lelo toza awa na résidence ya famille Kazilembo wapi sika toyaki baobsèque ya ndeko na biso David Kazilembo oyo atika ya biso lobi tozalaki na morgue ya hôpital du cinquantenaire bongo toyaki awa na résidence na avenue de l'église numéro 3 pour na baobsèque bongo veillée mortuaire elekaki awa lelo na tongo toye pour na deuxième partie ya baobsèque yango tokozala awa tokolanda ba témoignage tokolanda ba dépôt ba gerbe de fleurs bongo tokolanda pe bande kommission ya catholique ba kosala misa pona a mémoire à Mowe, à mémoire de mon David Kazilembo ou atiki biso sima tokokende inde kino na nécropole wa pesika ekukene ya suka ezali pasi mingi na motema tozolela ndeko David Kazilembo elongo na libota ya ye mobimba elongo na veuve pamba tatiki mwasi na bana atiki bongo pe mama na ye oyo pe azali veuve autai ko père de papa ya de cela 6 mois et tozokabula mawe elongo na libota ne mobimba na osepatola na nom moya ba témoignage na ki ba lo baruna bongo tozonga toko balso na biso awa na Kibongo TV. Oh ta réalité ya famille elukisinga Nzambe na mozindo balakela biso na famille tokoselisa kelasi te biso nyonso libanda ya mboka tobimaka te eza coutume balakela biso uta bokoko na biso kasi nga lelo oyo na mipesi deja na Jésus nazondima nakomi peuple mis à part mpo na yo Yesu elika eza lisusu yango nazwi ndelo na kati na ngangi mpe makasi monde la famille imiti ya famille maloba famille Yesu nanga Zolama Yesu Kristo oeza matanga na ba Kristo tozali kolela mwana na biso na Kristo Zambe monene Zambe na kokama tozongisi mililo etikali na sena loboko na nguya okoba na biso kino tangu tokolongola nzoto okokende esika tokende kotika nzoto yango libela kolo yokozala na biso elongo nazongisi bande bazala banzela bazoluka transport na koya Zambe facilité bango na nyonso bakoma wana pete na kimia po ete tolongwa na tango malamu lokumu nkembo Yesu ezonge pai na yo ezali loba na yo kotea makati na esika ezala nini kosalama bobele na kombo na yo Yesu Kristo ezwa lokumu na ndimi na bondeli bongo na kombo na Kristo Yesu amen amen kopesi lo baso mbote na kombo na Kristo toyi kosola mukeli bana Nzambe suka nzoka
nyonso ebelemi. La fin de toutes les choses nyonso ebelemi. Suka ya mutu ebelemi nyonso ebelemi. Koza su te distraite que te na fanda na kote mene. Et bongi mutu na mutu à sa réflexion. A mita la mala na koza la ndenge nini. Ata bobola pesa na suka nango. Amen. Amen. Eza bongo te. Ata libala pesa nini na suka nango. Ata konyi na pesa nini suka nango. Ata kindoki pesa nini na suka nango. Ata bosi pesa nini na suka nango. Suka makambo nos la bi alobi malam suka makambo nos nini ebelemi. Bonde ko na ngai soko bete suka makambo nos ebelemi. E bongo sala nini e bongi na yo kuluka nzambe mobimba. E bongi na yo kondimela nzambe. E bongi na yo kobanga nzambe. E bongi na yo kotosa nzambe. Kotika baventure, kotika makambo ndenge na ndenge oyeba kete soki yanga ekombeli ngai. Soki kozala nzela, soki kozala na ndaku, soki kozala sika nini na kosala loko nini. Ndenge na ndenge suka na ngopesa nini ebelemi. Muta kosa yote kete na siba diplôme ndenge na ndenge. Muta kosa yote kete na siba voyage ndenge na ndenge. Muta kosa yote kete ngai na kokufa te non. Mwavutanga saison Elisabeth. David a botami le 26 novembre 1986. Mais il y a un témoignage par rapport à la naissance de David. Sa maman, j'en profite, Azali fervente servante de Dieu, assemble la l'église et Zandobalan. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle devait vraiment être au début de la grossesse et elle a eu une vision. Alors la voix qui nous disait, en Lingala, au Togo, dans la mobile, au côté David. La maman avait fait le témoignage avant même à qu'elle ait la séance à échographie. Ce qui par après, ça s'est avéré exact. Quand cela a été confirmé par la séance d'échographie, il ne me restait qu'à donner le nom de David. Ainsi, il y a un certain nombre de caractères à David et s'est manifesté, que je parle de David de la Bible, qui s'est manifesté, qui s'est illustré dans le vécu quotidien de David Kassilumbo que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui. Alors, David, il est le cadet d'une grande famille. Il a fait ses études, d'abord primaire à l'école Massamba. Après, à faire l'étude secondaire au complexe scolaire Kamouchi. Dès qu'il a eu son diplôme d'État, il a eu la grâce et la chance d'atteindre la Chine, où il a brillamment fait des études et à Silici, na titre où il a grave ingénieur en informatique. Comme il aimait beaucoup son pays, David n'a pas voulu faire comme Bapinusus Bassal la Katika, il a continué, il est rentré ici pour servir son pays parce que l'expertise qu'il avait acquise pouvait s'avérer utile pour l'Amboka. Quand Wazongi Awa, comme il avait le réflexe, il parlait déjà couramment les Chinois, il a vite été sollicité par une équipe d'investisseurs chinois avec lesquels il a travaillé. Malheureusement, il n'a pas pu faire profiter à la nation, à la famille de son expertise. Il a été rattrapé par la maladie. La réalité c'est mon corps bandelaka j'ai la c'est mon koto lekelaka yesu nanga lelo esila ngala lelo na losambo nanga ina komisi nsembo esila lelo balobela biso na famille boy ata tosilisi kelasi tokosala te ifo tosala kaka baligablo na bavenu diplome totangeli tochende wapio balobela biso na famille boy. David,
na bana nyonso grand frère abotaki bana ebele amen. David azali mwana suka ya kote ya mama na ye amen. Vraiment nazwaki ata problème moko te na mwana wana. Bana mosusu bazalaki vraiment difficile à maîtriser amen. Oyebi kaka mwana soki aza mwana mobali abandi kokanisa ye aza likolo ya baboti, mais sur David makambo wana ezalaki te, azalaki na botosi mpenza amen. Soki olobi akozwa maloba na yo na sérieux nyonso kandimi amen. Des témoignages vraiment ngai napesi na David wana. Donc c'était un garçon très obéissant amen, obéissant mpenza. Et il n'était pas problématique amen. Au monde avoir assoiré dans mon tour, il était vraiment exemplaire amen. C'est ça le témoignage dont j'ai de David amen. Bana mususu bazaki bana moko babana upesa benza pasi na motema amen. Okoloba sala boye ya sali makama mususu pour boy na yeko sala. Mais David azalaki na botosi makasi amen. C'est ça que j'ai retenu dans le témoignage de David amen. Il y a des traits de David de la Bible qu'on pouvait facilement retracer dans la vie. Voilà un autre. David avait mwana moko spécial. Ndenge lekilanga Fredi Fazili ya Utikoloba. Maman Zaki, je crois, même pas dans un mois, il y a David a joué son songe à l'autre. Bato ibisaye certainement il a qui zambe que okobota mwana wana okopese kombo ya David. Moi j'étais déjà grand parce que David abotami nadaki déjà mukolo ya famille nadaki déjà na université. Donc nadaki déjà mukolo la preuve c'est que maman kutaki na hôpital na accompagné qui est na clinique universitaire pour yamba Dav, pour na Lemba à l'époque. Et vraiment, moi nous les qui n'ont pas David, adapenda moi nous autre pas Nzambe. Vina ye David moko mystérieuse na kati ya balé qui n'anga. Maman boti biso 8. Et ce que tangi pe Bible, David oya Bible, ada 8e enfant ya famille. Jusqu'après Ngaï, et qu'il est n'a trop jeune, même pas 6 ans, mamie. Après, tout dans la philo. Après philo, tout dans la Aline. Aline Papichou, elle est au Canada. Nathalie, Bibiche, et puis David et Manasoka. Vie à Mwana, et qui vraiment n'a pas qui n'a gagné ce spécial. C'est vrai, la Katia famille. Ba mutuan tokana bitale na ye mais David avec la franchise moko oyo na monate yango na période moko même j'ai à vivre na ye pananga na ipene na juillet on a vécu ensemble. C'était un enfant oyo azalaki vraiment déterminé et ce qui alingia sala eloko a ko s'exprimer a ko convaincre yo tia salango. Et même pendant même la maladie à papa, David, malgré qu'il est mon papa qui est déjà malade, mais il s'est vraiment beaucoup impliqué dans la maladie à papa. On a vu vraiment David, vraiment toujours prendre le devant. Il y a Macambonioso, mais meilleur papa qui est dans l'hôpital, dans l'hôpital à Saint-Caténaire. David malade, abandonné de Kuna pour Aya. Dans la papa, pour s'assurer que papa a allé malamo. Vraiment, moi, nous a marqué biso la famille, c'est vraiment une perte énorme. Mais dès que balobakana le poteau, Dieu donne, Dieu reprend. Nous sûr que David vraiment le lot a zopema pembeni Nzambe. C'était moi na moko na balé qui n'anga nyoso avec franc. Ngana avec na ba discussion ebele pana et puisque moni ngana avec pe matata mi. Mais David arrivait toujours à me convaincre. Même ère a commis à l'opipe, grand frère Narigina Barabi David. Okobala, Ozana nda côté, Ozana elo côté.
alobinga naza na posa ya mwasi. Et il nous a convaincu, papa a bengi ngai, alobi non, ton petit frère, il dit il veut se marier. J'ai dit papa, il ne faut pas encourager les bêtises. Et il est parvenu à vous convaincre papa, na maman qui a lingi abala. To pesie, makoki nyoso, to kepe ko bale la ye mwasi oyo Emily, to bala ye pendant na mbongo, ou tu mirema et pas na bango. Et j'ai constaté aussi que Daki Kanzambe, puisque moi, je suis vraiment, je peux faire l'ongonia mingi, puisque a accompagné David, na monité na famille, na biso, mutuanga qui a accompagné la maladie, que moi, je suis wana. Donc, c'était vraiment vision à Zaki Nango. Yango lelo, na komisi Nzambe, ndenge vraiment Nzambe a bengi et pembeni na ye, c'est vrai, ça perte na biso, mais a précédé biso. Na fingi bino vraiment, pour continuer, pour son belle-sœur na biso, oyo David a tikeli biso, pour avoir vraiment moi jeune à sacrifier qui vit na ye pour accompagner les kinanga. En tout cas, merci mingi, ndenge boye kusunga biso, Nzambe apambola bino. Ndena uti koloba, azali susu bokilote me mwana. Parce que à chaque fois que babandela komuta na Inde, soki bakomi na Kinshasa, o bazana hôpital Songolo Pakala. Bazana ngalie ma santé, bazana HIJ, bazana boye na bandela kokoma. Mais kokoma na bandela kokoma, abandela ko seksanga atake mama. Ya ona solo baki azali susu bokilote azaki mwana. Mama, nakopika mama nakozala malamu, mama talanga boye, mama talanga bapareil, mama tala boye. Nyonso azali kolakisa ngai. Na bandeka kwa encourager nga papa okopika na yo. Okopika, tocha akeliki pa ya Nzambe. Mais na bandeka ko conseiller pe chaque fois na mwana nga biaya. Zalaka na motema makasi supporter akopika, supporter. Mwana pe a desevanga te. État jeune. Mwana bandeka toujours ba ko soutenir mobali na ye. En tout cas depuis to vandi na mwana mobali oyo. Tozuye na mabe moko te. Na yango nazali kosenga que âme na ye ezala reposer vraiment en paix. Merci beaucoup. Sur les apasi David atiki biso na fleur d'âge ndenge balobaka azana no elenge David atiki bana na ye baza bana bake penza bana baza mke eza mwa pasi David akei tokosala koboni nde na lobaka Nzambe nde apesaka Nzambe nde azwi boyebi ndeko David. Je pense que boyoki abelaki mwa ntango molai kasi Nzambe azali kobatela ye soki Nzambe permettre que lelo David akenda atika biso ezali bonzela na biso nyonso tokumisa kaka Nzambe wana ezalaki ntango ya batémoignage balobi David azalaki ndeko azalaki malamu azalaki très social alingaki komona motalela te alingaki komona motakelela te azalaki moto oyo azalaki kosangisa bato azalaki kopesa esengo kasi David akei libota eperdre bongo ndeko na pinzoli na motema tozokabula mawa elongo na bango tokende sikoyo na ntango ya badéploie bagerbe de fleurs bongo tokoba reportage yango sur les obsèques de David Kassilebo qui nous a laissé. On suit. La réalité ya famille elukisinga Nzambe na mozindo balakela biso na famille tokoselisaka elasi te biso nyonso libanda ya mboka tobimaka te eza coutume balakela biso uta bokoko na biso kasi nga lelo oyo na mipesi deja na Jésus nazondima nakomi peuple mis à part mpo na yo Yesu elika eza lisusu yango nazwi ndelo na kati na ngangi mpe makasi monde la famille imiti ya famille maloba famille Yesu na nga nzela se moko biso tolekelaka baréalité se moko ebandelaka nzela se moko tolekelaka Yesu na nga lelo
esila ngala lelo oyo na losambo na ngai nakomisi nzembo esila lelo oyo esila lelo oyo balobela biso na fami boy ata tosilisi kelasi tokosala te ifo tosala kaka baligablo na bavenu diplome totangeli tocende wapio balobela biso na fami boy tokobima libanda ya Afrika te wana maloba bakoko bakanga babeta kashe etikala bongo na venu asinga na yebiwe talobi limiti ya satana o maloba ya bato akala maloba ya bapapa o esunanga limiti ya pauvreté pasi ya butu mibali ya butu esunanga esila lelo esila lelo ezala expiré na libota na ngai tokufelaka na maladi moko yango ebomba koko eboma mamaleki eboma noko eboma tata mwasi tokoma kobenga ngo bokono ya fami kasi nga lelo oyo na mipesi deja na shama nazolika ye nakomi peuple mizapa mpona yo yesu erika eza lisusu yango nazwi ndelo na kati na ngangi mpe makasi mondelo akufa maladi ya fami maladi ya mino ya fami esilangala lelo oyo biso nyonso tolekaka na mbeto opération biso nyonso tolekaka na batrombose avec sa famille esilanga ntango mosusu mpe ekomela bino na libota yambo akobotama na yo ezalaka na moko bapesisaka nkodia baloba ete fami mobanda kelele epai na ye tala ndenge pasi ekoma kokitela bino ifo bokende kolela epai na ye telema loba te ezala expiré esila ngala edependance ya te ya molimo ekota ya nzoto tovivre yango na nzoto tala moto amoni bolumbu ya nowe moto mosusu kasi moto bazolakela mpe moto mosusu ezaka simplement koloba moto alie manga moto mosusu oazoyoka minonga ya moto mosusu omitala kolobi ke nasala nini nasala eloko te me makambo ezokanga yo mpo na nini eza na nzela se moko nzela ya losambo telema na losambo deklare longo na biso na kolemba te deklare lokola molongi ezala expiré la déclaration satanique zungu ya famille kolo bote la famille maloba mabe oyo bakanga basinya na libota na ngai tobalisaka alliance te ebanda utakala uta bokoko na biso mama basenta bayaya basenta baleki basenta na bona kwena motambo oyo yango nga lelo oyo na mikabi deja na yesu nazolika nakomi peuple mizapa po ekomama eza na condamnation moko te na moto ayambi yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na gango imiti ya fami yaya na ngai tobotelaka kaka na ndako ya baboti biso nyonso tokendaka mabala tozongaka biso nyonso toza na fo moko tosukaka na yango biso nyonso eza na hotel moko familial telema na losambo bondela koisa esika kombo ya yesu ezotangama na fami okombo ya yesu deja ekomi kotangama tala bamaladi etangamaki mingi ekiti car la bible dit azwa kombo likolo ya bakombo nyonso mabolongo nyonso ezogumbama ntango bazotanga kombo na ye atozotanga kombo ya yesu bobola egumbami
pasi egumbami, maladi egumbami, nyonso ekangaki biso egumbami, totatoli elonga. La puissance de ton sang, si l'amour de Golgotha me réclame. Alléluia. Car il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est le sang qui est plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Okende wapi mosantu Yesu Masiya soki na yote. Tango malade matimu nganga ba condamné Yahweh Yosué lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sanga tina yonde tina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga yaya. Nakangami na yo na kotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu Masiya Nazareth. Otomboli opesi tina. Le Dieu de ma foi, c'est toi Jésus. Alléluia. Tina kolanda yo na binangai. Oh. Alléluia. Mokili babwakaki bamonaki loko ya. Bazobwaka tango yo zotombola mosantu. Na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu. Eloko ezanga tina ozokomisa tina. Elokoti opesi tina nzamba bomoi. Alléluia. Yango ngai natomboli yo. Tika totombolo mosantu Yesu Masiya Nazareth. Sambo ya matana ikulusu akufa pesa bomoi kotomika. Oh. Le sèvre de Jésus de Nazareth, il a croix me pose à la récite. Oboya kolala pe kondimba. Ata na bengi sécurité bakolala soki ba relever bango te na yo lala. Anandaka yo na tina zamba mayata. Esika yo lokotanga motema nanga mokote mwe. Alléluia. Ibota basundola tata yo. De ma vie, c'est toi, Jésus, Jésus, Jésus de Nazareth. Le seul de l'unique grand vainqueur de Golgotha, c'est toi. Alléluia. Ata bengani na ndaku, ata maladi la tinsoto. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ta stérilité, la ti macholi batongi, Jésus. Alléluia. Tu es là, Jésus de Nazareth. Tu es là. Esther, il est là. Il ne déçoit jamais. Même tu m'as moni pamba, nous sommes aux otombola, moto moni pamba. Alléluia.
Alléluia. soki yo te nani mosusu nakoki kosanjola kaka yo tokokanisa yo na nani zamba nazarete nandimela kaka yo zamba momoye nazalelaka yo Alléluia. 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 Atokomi na suka yaya Yesu Masiya azali secours oyo emakaka te na détresse azali Yesu Masiya Nazareth azali yeka mpiko yaya akokwesa kondima te mwana CFC mwana CODEF bana notre Père chrétien makasi na ngai ezali yo aza makasi na yo ntango olembi azali yo Yesu Masiya Nazareth azali makasi na suka oyaka kolokota ngai celui le secours qui ne manque jamais dans la détresse opesinga loboko na simba otelemisika Alléluia. nani akoki kosala boye lokola yo nzamba bomoi nani alokotaka lokola yo papa papa ya bitiki ya bofela na baveve le père des orphelins, le mari de veuve, le défenseur des veuves, c'est toi. Alléluia. Tikesika nyonso tata message ezokota ebondisa mitema. Alléluia. Ebondisa mitema ezoki n'abandonnez pas votre assurance yaya à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas. Mon CFC, mon CODEF, chrétien, partout à travers le monde. Alléluia. Bana de la foi TV. C'est toi, na tango ya pasi yo natakala salokino na kunda eloko esalama te po obengaki ye moninga na yo kanga mpe lokola moninga Yesu nasalelaka yo na mikabi na maboko na yo nzamba bobo lokola instrument ya pamba nalingi osalela ngai lokola moumbu Yesu nakiti sala lulengo lingi sala lulengo lingi nzamba bomoi Alléluia. Alléluia. Makasi na ngasi yo Yesu makasi abayebali mba eza kaka yo mokonzi elike ya basantu se yo Yesu Masiya. Alléluia. Oh Jésus. Na bomoni ndenge nini bandeko déposer ba gerbe de fleurs na bango kolakisa bolingo oyo bazalaki na yango epai ya David Kazilebo oyo atiki biso kolakisa bolingo na bango na libota Kazilebo mobimba kolakisa bolingo na bana to mpe na veuve oyo atikali ya solo ezali pasi. David est parti tokosala koboni sika boyebi David azalaki mpe chrétien catholique azalaki kobondela tokotika esika na bandeko basala misa babondela yango te tokenda
na nécropole esika ekukene ya soki ezali tolanda misa yango tokabula wana libota ya David nakopesa kaka makasi epai ya veuve nakopesa bacourage epai ya mama ya David mpe bandeko nyonso c'est vrai basusu baye awa te baza na mikili ya poto baza na pasi na motema pota moyen tolekisa susu mbeli eza te kasi tokoluka topense yango kopesa bango bacondoléance kopesa bacourage olanda biso oza ndeko ya David oza yaya oza moninga ya David ya solo eza kaka pasi me nzambe nde mutu apesaka ye nde mutu azwaka zala makasi baya bana Canada baya bana États-Unis bozala makasi famille Kazilebo Mobimba bozala makasi solo bo encourager surtout maman pe la veuve o atikali ekozala malamu mingi tolanda moma ya messe o bandeko na biso ya catholique bazosala bongo nsima na yango tokozwa programme tokenda na nécropole. Abenisio yango ya basi banso, abenisi pe Yesu mwana wayo, Santu Maria mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa pe utango ya liwa ya biso, amen. Maria losaku, otondi gracia, mokonja zali nayo, abenisio yango ya basi banso, abenisi pe Yesu mwana wayo, Santu Maria mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa pe utango ya liwa ya biso, amen. Tata wa bato bakumisa kombo ya yo, bandima bokonzi bwayo, po elingi yo basala yango nse, lokola bakosalaka o likolo, pesa biso lelo bilembisa mabema biso, lokola biso tokolimbisaka baninga, salisa biso tondima masengenya te, pe obikisa biso omabe, amen. Tokona tata pe na mwana salaka o ebandela, pe sikawa, pe na bileko biso seko, amen. Tosambela Nzambe yo ntangolo tokotika ndeko wa biso David Kazilembo maboko na yo tozali na elika enene te nde aseku yo mokolo masuka elongo na bato banso baweyi oboyambi Kristu na momanso opesaki mosaleli wa yo David Kazilembo ntango azalaki na ino awa onse mana maso makolakisa biso bolingi bwa yo makolakisa pe lisanga tokosanga na banso Nzambe ntangolo tokosenge yo otandela biso matoyi ondima losambo la biso oyamba mosaleli wa yo ondako ya yo biso baye totikali na ino onse tolendisa mitema na mateya mayo tokobondela bongo zambila Yesu Kristo na mei mokonzi wa biso obileko biso seko, amen. Mokonzi azala na bino azala pe na yo, Nzambe wa bokasi bonso abenisa bino Tata mwana pe limo santo, amen. Losambo la biso losili molimo mwaye mopema na boboto yebi pe ngongate Comme je vous avais dit, on est en train de partager ces douleurs avec la famille Kasilebo. On est en train de pleurer David qui nous a laissés, il nous a précédés. Et je suis là avec une sœur. Bonjour ma sœur. Bonjour. Condoléances. Merci. Connaissiez David qui nous a laissés? Oui, je connais personnellement David. C'est un petit frère.
Vraiment, c'est un garçon gentil, intelligent. Vraiment, il avait vraiment beaucoup d'ambition. Bref, la mort, elle est ce qu'elle est. Ça l'a pris de justesse de sa maladie. Pour moi, personnellement, ça fait très très mal. Mais par rapport à sa santé, comme elle a souffert, vraiment, elle est allée reposer en paix. Mais on ne va jamais oublier David, parce que c'était vraiment un héros. David était un héros, il est parti. Dis-moi un peu, David a laissé une veuve avec des enfants. Oui, David a laissé une veuve et 3 enfants, dont il a ses 2 enfants chinois qui sont en Chine avec leur maman. Donc on aimerait vraiment un jour voir le produit de David, ça fera plaisir pour la famille. Qu'est-ce que vous allez dire à la veuve qui est restée? Ouais, je demanderai à la veuve qui est restée d'être courageuse, de la remercier d'abord pour le travail qu'elle a pu faire. Elle n'a pas si abandonné son chemin, comme on l'a dit. Dans le mariage, le meilleur et le pur. Donc, dans le meilleur, elle était avec elle. Dans le pur, elle était avec elle, avec lui plutôt jusqu'à la fin. Donc, je demanderai à Dieu de vraiment de bénir cette fille, de lui donner une longue vie, parce que avoir ces cœurs-là, d'accompagner l'autre à sa maladie jusqu'à la fin, ce n'est pas donné à tout le monde. Vraiment, je bénis le Seigneur pour son cœur et je la remercie aussi pour tout ce qu'elle a fait pour la famille Kasilembo. On ne va jamais oublier ça. Vraiment, elle reste gravée. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on poursuit ce reportage sur les obsèques de David Kasilembo. La réalité ya famille elukisinga nzambe na mozindo balakela biso na famille tokoselisaka elasi te biso nyonso libanda ya mboka tobimaka te eza coutume balakela biso uta bokoko na biso kasi nga lelo oyo na mipesi deja na Jésus nazondima nakomi peuple mis à part mpo na yo Yesu elika eza lisusu yango nazwi ndelo na kati na ngangi mpe makasi monde la famille imiti ya famille maloba famille Yesu nanga nzela se moko biso tolekelaka barealité se moko ebandelaka nzela se moko tolekelaka Yesu nanga lelo tokomi sikoyo na ntango ya leve ya corps ntango tozokenda na nécropole wape esika ekokene ya suka ezali ndeko David Kasilembo
solo azalaki mwana ya suka ya mama Aline Kasilebo pasi mingi na motema. David akei atiki bana basato na veuve moko. David asali étude na ye na Chine kuna yekoli informatique. Bongo bomoni baye bamemaka nzoto ya mowei lolenge nini bazali komema pe libote ezali kolela mawa pinzoli na miso nani akopangwisa pinzoli ya miso ya bandeko. Davide moto azali kopangwisa, Davide moto azali kolela, Davide moto azali kokabola mawa na libota ya ye mobimba. Kasi lelo oyo David akei lelo oyo tozali kolela libota mobimba. David Kasilebo akei pasi mingi na motema bandeko. Molimo ya David epema na kimia, mama ye azali kolela, bayaya na ye bazali kolela. David mwana ntuka na biso akei pasi vraiment. Kasilebo David akei atiki bongo bana basato na veuve moko pasi mingi. David nani akolobela biso ki chinois, yo moto ozali kolobela bayaya ki chinois, yo moto ozali kolakisa biso informatique, yo moto ozali kolakisa biso ki chinois. Tokolela David na monoko nini, nani akopekisa biso. David akei. esila ngala lelo oyo na losambo na ngai nakomisi nzembo. Esila lelo balobela biso na fami boy, ata tosilisi kelasi tokosala te, ifo tosala kaka baligablo na bavenu diplome totangeli tochende wapio. Balobela biso na fami boy, tokobima libanda ya Afrika te, wana maloba bakoko bakanga babeta kashe etikala bongo na venu asinga na yebiwe talobi limiti ya satana o maloba ya bato akala maloba ya bapapa o esunanga limiti ya pauvreté pasi ya butu mibali ya butu yesu nanga esila lelo ezala expiré na libota na ngai tokufelaka na maladi moko yango eboma koko eboma mamaleki eboma noko eboma tata mwasi tokoma kobenga ngo bokono ya fami. Kasi nga lelo oyo na mipesi deja na jama nazolika ye nakomi peuple mis à part
mpona yo Yesu erika eza lisusu yango nazwi ndelo na kati na ngangi mpe makasi mondelo akufa. Mesdames, Messieurs, chers internautes, nous voici arrivés à la nécropole et c'est ici que se tiendra l'inhumation de notre frère David Kassilembo qui nous a laissé. C'est vrai, comme je le disais tantôt, ça fait vraiment très mal. Kassilembo est parti trop jeune et il a laissé derrière lui 3 petits orphelins. Ça fait très mal, il est parti. On est arrivé à la nécropole. L'inhumation se tiendra ici le temps que va benga biso tolanda programme de Nezali. Merci pas Koko de Mawaza Simabilili. Vraiment, nous présenter ma sincère condoléances à la famille Kassilembo Mubimba à travers le monde et beaucoup de courage à la veuve David Kassilembo, beaucoup de courage à la maman de David et beaucoup de courage à toute la famille de Nabagi Zanzela Biso Nyoso. Tokoba reportage Nabiso. Maladie à famille, maladie à mino famille. Esiranga la lelo biso nyonso tolekaka na mbeto opération biso nyonso tolekaka na batrombose avec sa famille esilanga ntango mosusu mpe ekomela bino na libota yambo akobotama na yo ezalaka na moko bapesaka nkodia baloba ete famille mobanda kelele epai na ye tala ndenge pasi ekoma kokitela bino ifo bokende kolela epai na ye telema loba te ezala expire esila ngala. De monsieur Kassilembo David, qui peut prendre place tous les temps que vous voulez ici. Les autres, restez sur les premiers ou sur les hangars. Je vous demanderai de rester debout, nous allons accueillir la dépouille mortelle de M. Kassilembo Mwente Minois David. Merci, veuillez vous asseoir. Ici, les larmes de nos yeux, mais n'assèchent pas les torrents de nos cœurs. Ainsi écrivez pour la libérance. Chers familles, chers amis, voilà 8 jours que presque chacune de nos pensées commence par une négation. Il ne viendra plus. Nous ne parlerons plus. Nous ne rirons plus. Il ne sera plus là. Ce jeune homme au regard ironique à l'extraordinaire sens de l'humour. Il ne sera plus là. Ce jeune homme au sourire chaleureux et à l'appétit plein de santé. Il ne sera plus cette rare combinaison de détermination et de délicatesse, absent désormais son bon sens et son bon cœur. Et en communion de partage avec vous, qui avez répondu présent à ce dernier rendez-vous, c'est consensuel avec M. Kassilembo David, la nécropole voudrait à travers ma voix présenter les sincères condoléances morales par la mobilisation du personnel à cette cérémonie empreinte de dignité et d'humilité au cours de laquelle toutes les émotions devront librement et spontanément s'exprimer et d'inviter tout un chacun
de sorte que ces cérémonies, empreintes de dignité, de solennité, soient les moments regrettés David. Monsieur David, que vous connaissez, interprète à la société PPC, originaire du Wamuzimu, territoire de Mouinga, et de tout dans la belle province montagneuse du sud de Kivu. Après avoir vu les jours le mercredi 26 novembre 1986, il vient de s'en aller pour la félicité éternelle. En nous quittant le vendredi 12 juillet 2019, loin de ses terres d'origine, à un âge encore jeune, de 33 ans. Laissant derrière lui sa charmante maman veuve, leurs enfants, pour qui nous avons une pensée toute particulière. Avec M. David, à ce soir de passage aussi crucial qu'émouvant à l'autre bout de la rive, quand en pleine jeunesse, à peine 33 années de vie sur terre, tout s'écroule, tout est fini, et la caravane du pèlerin David s'arrête. C'est lui qui embellissait votre maison comme une fleur au bout de la boutonnière d'une veste. Il s'en va, sans faire de promesses, ni laisser d'adresse, comme pour qu'on l'oublie. Mais ces saillantes questions de comment, pourquoi, lui, pourquoi maintenant, lesquelles à chaque fois que l'on est confronté au décès d'un être cher, envahissent nos réflexions et laissent exploser nos émotions. Ces saillantes questions, disais-je, sont à chercher au fond de notre conscience pour comprendre que la fin de la vie, qu'à la fin de la vie, il y a la mort, mais qu'à la fin de la mort, il y a la vie, car éternelle, celle-là. Donc, il n'y a pas de fin. D'où, au bout de cette séparation d'aujourd'hui, il y a l'espoir de retrouvailles. C'est pourquoi, en compter de cet instant, chers amis, vous n'irez plus chercher à rencontrer M. David à son domicile conjugal de l'avenue de l'église, quartier Ma Campagne, après quelconque culte de la paroisse Saint-Albert, où il fait un fervent chrétien catholique, ni sur son lieu de travail. Car à cet instant, celui que vous appelez affectueusement le Vélé vient de changer d'adresse. Dans cette belle cité, la nécropole qui vient d'élire au domicile, dans le quartier Syrah, sur l'allée 5, au numéro 58 de la rue d'Arène. Dans l'adresse bélénienne, nécropole, commune de l'Ancélé, quartier Syrah, allée 5, au numéro 58 de la rue d'Arène. C'est ici que vous reviendrez pour refleurir sa dernière demeure physique, tout en vous rappelant que la nécropole, c'est du lundi à dimanche, de 9h à 16h pour les visites, et avec tous ces embouteillages de sauts de moutons, c'est de 9h à 17h. Au nom de toute l'équipe et de nos partenaires de l'hôtel de ville, une fois de plus, nous tenons les condoléances les plus attristées. Chers amis, sachez que la vie qui nous est donnée est un mystère, mais que la mort nous rappelle à notre fragile humanité. Elle nous unit et nous sépare. Elle nous enseigne que ce qui compte, c'est l'amour partagé qui nous relie les uns aux autres. Prenez le temps de faire votre deuil, d'apprivoiser la disparition de David, et reprenez confiance en la vie. Nous prendrons congé de son corps en disant un vibrant au revoir, on le dira dans la langue chère à ses ancêtres, celle qui gouverne à ses premiers pas et caresse à ses rêves d'enfance. En regard, on dira tout simplement David aussi calé. Je vous remercie. Merci, chers amis. Solennellement, dignement, David, dans sa nouvelle demeure physique. En vous souhaitant un bon retour à domicile. David,
ngai na beta isi twaleo okuse pona koyoka asile kango nano okoyeba banjube nango na beta isi twalelanga okuse pona koyoka asile kango nano okoyeba mingai nango nazalaki nanga taye nayambi elokolo mokonzi mobikisi nakomi nouvelle créature les bons potios naleki kati na mai naleki kati na moto maya memi ngai te mbonge memi ngai te yawa salinga bolamu yawa salinga Yesu ya salinga bolamu oh Yesu nanga Yesu ya salinga bolamu nalelaki mingi kasi lelo ya salinga bolamu oh ya Yesu nanga okausi piso letangaki na kuse opesinga pongi olongoli besoni opesi kimio yo mokilele mana obakisi esengo na yo koleka obimisi ngai nasali bulu ya kufa ozwi mikuma nanga omemi yango olatisi ngai lambe ebongi nanga osuki wana tobakisi kembo na yo koleka ekoleka nzambe nanga ya Yesu Je vis au-dessus des inquiétudes, au-dessus des soucis. Je suis libre en Jésus-Christ. Osi papa lumbulanga yo, tango nazangaki ya kolata. Otondisa libumulanga Yesu, tango nazangaki ya kolia. Nazangaki te pana Yesu, nazangaki te pana yo. Tango David aloba uta botamaki no akola. Amona tie moyenge benya kelela ngara kelela kite ya oh nzoto na posala nini pona nzoto na ngai nasili kosala mpe nalembi nakosala nini pona nzoto na ngai nasili kosala mpe nalembi nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo ntango yosengaki ngai miliki nzoto namelisaki yo yolingaki bilamba ya motuya nzoto nalatisaki yo yolingaki masapato ya fiere nzoto nalatisaki yo Ah Jésus nini nasali te mpo na yo ntango ya kokende na ndako ya Nzambe nzoto yo kolemba mpo na kokende na losambo nzoto yo bakaprice mpo na kotala baninga na pasi nzoto yo bapretexe mpo na kotala baninga na mawa nzoto yo baraison kasi feti yo wana liboso nzoto sikoyo chocho yo wana liboso nzoto nga liboso ya Nzambe mokonzi papa nzoto nga nakoloba nini nga liboso ya Nzambe mokonzi papa nzoto nga nakosamba nini wana yo na mabele osi yopola na yo nzoto wana yo na mabele osi yopola na yo nzoto nga nakoloba nini nzoto tika kosambwisanga nzoto tika kosambwisanga nzoto Jésus sunga ngai natosa makambo eza na kati ya nzoto na ngai te
nasalela plaisir te nzambe me nasalela yo yo nde nani alakisanga nzambe ngai nalanda nani alakisanga nzambe ngai nalanda Davidi ndio basi una chakula hapa kazile mbaba ishaandika na kuandika Dav atela tubasa Davidi Dave, tungoenda batu kuna kuya. Papi hayafika. Utafika ndugu yako wewe. Basi utafanya par ce malheur, que le Seigneur donne la grâce. Pour toute la famille qui reste, nous bénissons les beaux jours que nous avons passés avec cet enfant. Tu as donné, puis tu as repris. Sois loué, Seigneur. natika masumu na ngai nalanda masia nalemi kafinga kotonga na ngai na poni masia ngai na poni Yesu ngai na poni Yesu Ah Jésus, kobeta tolo na bilambo zaka nango te. Po elambo yo bimelaka eza torchon pour na mutu mususu. Mbongo zo kumisa na banque eza argent de poche pour na mutu mususu. Komi kumisa te, niveau nzamba matiseli wana suka wana. Kumisa nzambe pesa ye merci pour nango. Kominimize ba ninga te pour na ndengo zui, kominimize bango te. Oh Jésus, lolendo ya nini? Kompla yoji etikali nzoto apamba chino nangano kwazalaki kolinga nzoto nani okolata batanga nanga banani bakokunda nzoto bongo mwasi nanga nani Voilà, je pense que vous avez suivi Bisika Wapitotiki David pour n'écouter Suka pour sa dernière demeure. Ça fait très mal, comme on vient de chanter là. Nous allons parler avec l'oncle. Ça fait très mal. David est resté à sa dernière demeure. Je ne sais pas qu'est-ce que pouvait encore dire la famille, à tous ceux qui sont à l'étranger. Je suis fatigué. Chaque fois de venir ici. J'étais avec David pendant ces derniers jours. Il a beaucoup souffert. Il a essayé de reposer. Mais c'est une tâche qui est très difficile pour la famille. Très difficile. Une grande perte. Une grande perte. Je remercie aussi sa femme qui l'a fait soutenir jusqu'à la fin de ses jours. Je suis très reconnaissant avec la famille. Je suis très
Merci beaucoup. Vous voyez, on est vraiment tous attristés. On a perdu David, on est en train de pleurer. Et ces vaillants héros, comme venait de le dire notre maman, et ça fait vraiment très mal. David est parti et que son âme repose en paix. Mapango nanga banani bakovanda zoto. Bambongo nanga banani bakolia zoto. Tango zo sala lolendo muta ko mema yo tango ko kufa oyebi ete. Yango ata na quartier vandi sala bien na batu nyonso sala bien. Sala bien na bango oyebi te mukonyo ko koya na butu nani ya ko mema yo oyebi te. Ah Jésus. Matanga nanga banani bakokunda zoto. Bongo mwasi nanga nani akozua. Voilà bandeko pasi mingi na motema. David akei, David Kasile akei. Nzamba zo. Merci Pankolo. Beko merci Nzambe pona bolimo na ye ajaki na biso. Pendant que David abelaki Nzamba zai ko batela Nzambe nda permettre David Kasilembo atika biso akeni. Apema na dernière demeure naïe, apema na kimia, nous remercions le bon Dieu et que la terre de nos ancêtres nous soit tendre et douce. Merci beaucoup, créateur du ciel et de la terre. Merci pour nous avoir prêté vie. Merci parce que Bobsek nous sur l'équipe na kimia, Zambalo la zolokumo. Merci na koko de mawaza simabilili. Merci na bande bonyoso. Oyo obenga kabiso, surtout na bakaya pasi, eti ya benga kaboke to za merci. Mema yo ebité. Ah Jésus. Matanga nanga banani bakokunda zoto. Bongo mwasi nanga nani akozua zoto. Mobali nanga nani akozua zoto. Zoto tika kosamwisanga zoto. Nani alakisanga Nzambe ngai nalanda